Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, bonsoir la grande famille de Maman BBC, Mpoi TV, bonjour, Nabino, bonsoir, et si qu'ils ont mis Bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Voilà, bonsoir, bonjour, la grande famille, j'espère que non, vous allez bien, bisopé par la grâce, dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit, quota aimer, partager. Ceux qui ont baladi bosso, s'abonner. Alors la grande famille, tous en a filmé na biso, tous à la belle vie télévision na titre ya My Brother. Oh, tous en a logo sous tokolobate. Tous à la kawana, tous en a 3e épisode. Les lots tokota la 4e épisode. Et voilà, la grande famille, mingi focus toujours. Beaucoup ta ou en beau sambrier na ba banalité ou ils ont sur les réseaux sociaux parce que Nzambe azo répondre bisopé na ba façon moko ebele biso no stoyebi que non les samedis et kozala journée moko oyo le 7 décembre o ba ko remettre Poutine de l'écriture trophée na domaine ya cinématographique na RDC les a déjà esengo na biso famille libota, c'est-à-dire que non ata ba buzo bezo les sur les réseaux sociaux musala belle vie et gangi musala belle vie et foutie musala belle vie ezate que non ezalaki ya ba vote bo voter to boy na biso ba attention to boy na biso ba attention pe po biso to linga pete que non ba tia ba vote to banda kokinde ko somba kuna ba mbongo poto somba trophée à soi-disant non. Parfois dans la vie il faut qu'on la sûr na makambo ozo ça. Parfois il faut la sûr na musala ozo sala ya que non lorsque na osala musala batonyo so bazo mona pe ezo ganga et non pas ozo sala musala kitoko côté mais ozo weli sape ko kende ko pesa bato bambongo po ba peso ba trophée balo ba que non c'est toi qui es la meilleure, c'est toi ce pinini bah ouais. La grande famille, je vous aime. Je crois que non bomoni titre nabiso bomoni pe photo ya miniature nabiso avant na continuer na nous solo nabiso bo aimer na nukuna beau partager et que ça là vraiment biso bien Tolanda Yahweh Ozila et puis ça mbalano a souka pe liboso otanga na kombo si na ba sorties dans la télévision d'accord et tant que tata ça ba bakou et tant aussi les chinois na yo na kebisio kari na lokuta te kari yo na belle vie wana boyeba na la boyeba na kishasa te o lokuta soki ezeki bakamso lobby ke na yebi yango te ongo mona ngana yate OK ongo mona ngana yete ngana yate nga tendresse soki na ye po ngai ndem na pesa belle vie wana numéro na yo na vanda belle vie benga na kena na bureau to son diffère après c'est la tendresse naturellement moi c'est mingi na mine na mona ko no tia ko bimsa ko mona ka ngabi azaka bi na mona ka osala ke osutela ke mingi sa za mama ngaza mama malama ba to faire poani ngabi azaka YouTube de kendaka azaka ne mona malamu pesa numéro ne na zu numéro na yo ngam na pesa mo nani mwana na Belgique wana ngam na pesa Belgique na numéro pona si ça penza nani nangate bandeko c'est grave je crois na saila ki yango analyse na lobaki bandeko soki bolandi façon oyo ya zolobela toyebi réseaux sociaux ndenge salaka ndenge fonctionnaka to solola bande omoninga tendresse ba pointer omoni yo bima ke nango boelamba ngo renversango lobaki no yo muto pesa ka numéro boye lobaka ko pakola bango buzoba je crois kaka le même jour nga mama BBC na lobaki non nga na mona bango na ndako Karine bazo sala théâtre
na Flore Mbangu soki Mbangu je ne sais pas soki boza botala ki émission na sala ki kana 2 jours depuis makambo ebima na talango nga na loba ikutu non sa ndenge ni na kende koluka ngo na chaîne nini na bimisa extrait et Dieu merci tozui extrait ya théâtre yango wana belle vie oyo oyo alati polo ya noir na liputa Flore Mbangu pe azawana Karine pe azawana bandeko na obeta sete bomoni biso famille libota nazo lobango pe nazo insister yango bien biso to netinga personnellement nazo ya kolobate ya kotowele la Karine ke no Karine aza famille libota non pona ye moko tangwa bimaki alobaki yango pe bien Ursule pechanga mutunanga sila mutunanga belle vie pe mutunanga apesi détail ya ndenge bayebana na belle vie aya na ndaku nanga ndaku yango ya Karine baneki kosala ba télé réalité yango wana Flore Mbangu azawana na belle vie ye wana boso comprendre babimi baye ko bimisa nani lokuta Karine lokuta bande ko ngana yebisa bino Karine soki aye ko kosa ata lelo te lobi kuna akoya pa bien wana zaki na ngonga la zoki mbo bien il fallait kana longolelo ko wana mais la vérité aza mutu keno alobaka vérité Karine alobaka la vérité soki aye penza na likambo akoloba keno akenango na base bokoyeba keno o eza base mais to mona ki intérêt te ye wana ba o jouer Flore Mbangu kutu aloba bi azo jouer penzako donc soki avandi na biso penzako jouer aza penza na mai wana ye oyo nani c'est qui est notre Poutine de les critiques ninga za na ba coaching na ye yango wana Karine mokonzi aloba kini Poutine ye oyo eza Poutine te Poutine ye oyo vous savez bandeko na insister peut-être ba tumususu ba comprendre te ba kanisa to wele la Karine ke no Karine aza famille libota Karine aza famille libota te Karine ayebani na belle vie Karine ayebani na Sila Karine ayebani na Ursule siko mutu akena ye mabe eza Sila tango alobi na yebani na bato wana nyonso misato c'est-à-dire en même temps aza Bakuk aza nani aza Peshalov aza pe nani aza pe famille libota bref aza na ye naître aza na polémique ya ba comédien te pour être vrai Karine aza na polémique ya ba comédien te mais alobaki o ezaki vérité ya koloba non babiloko bozo sala wana eza complexe boza complexé lelo de ba comédien baza combien toki oloba ke no soki tobi to compter basi ba comédienne baza au moins plus de 100 mais ba cible ezaka nani na mutu o ajoua kana ete ne même pas régulière na musala Ursule pechanga butu loko a moya mataka miniature bino moko bo complexa bango bo pesa bango ki bo konzi wana Poutine ye oyo alati polo ya noir na liputa ya jaune na kati ya ndako ya Karine nano yebi ndako ya Karine ote biso nyonso to yebi ndako ya Karine to bana ekotala ba télé réalité ba aventure ne nyonso ezaka na kati ya ndako oyo bomoni keno ba preuve bimi siko tangu ba preuve bimi banani ba obima bazoba banani bazobima ba insensé banani bazobima keno bozo perdre mutu na bino na biloko moko boye oyo bozo yeba te keno ezokitisa bino ekitisa na bino na mama bino obimi na rage nyonso ndenge bovandaki bosololi bobia eza matière nga na okende yango boye na olongola yango naloba keno nga mutu kutu napesaka belle vie numéro mais Karine apesaki précision Karine apesaki précision alobi keno baya ko jouer epa nanga tangu basi tosilisi babimi to s'échanger ba numéro na nani na belle vie siko moment nini oyo ye tendresse bakutanaki na belle vie ayebisi ye keno na lingaka fi oyo Karine beti mutu na ye Karine mokonzi oh nanu déjà tâtonnement on eza lokuta nani ayebi Karine mokonzi te na mwana 10 ans ayebi Karine mokonzi mwana 7 ans ayebi Karine mokonzi siko tango ye koloba keno nani belle vie asenga yo numéro nga déjà na lobaki yango na lobi keno lokuta parce que Poutine a okyo senga yo numéro a Karine te
mutu o peut-être toki olobaka oki atako ya ko confirmer akolobaka non Poutine asenga numéro ya Karine oki ozalata nanu peut-être ata leketu mais pona kozwa pe numéro ya Karine eza eloko moko ya koluka yango te malgré yambaka phone na difficulté mais numéro ne okozwa siko yo oye na ba énergie nyonso oye ko informer batu ndenge belle vie olobi na okitisa ye siko o Karine alobaki bino bobimi bokosi bolobi ke no lokuta bo emataki ekitaki preuve yango ebimi avant kutu ba preuve ebima nga na lobaki yango déjà nga na mona yango na ndako Karine basala bo fleur bango kutu a félicita Karine abi oza na mai wana ozo jouer aza vraiment na mai wana azo jouer basilisi ba s'échanger ba numéro apesaki précision moko ya bien who's calling me bozolanda la grande famille siko pona nini vous savez lorsque nga na yaka nde biloko nga na yaka je vais dans la lingate que non lorsque je viens na babiloko moko ya lokuta lorsque na zona babiloko ya lokuta dans un premier temps na oteka na valeur nanga na obima moins sérieuse na nombre ya batu 3 4 5 ba otala nga est-ce que vous se rendra compte na babiloko oyo vraiment tolo bango ndenge nini bandeko lorsque tolo ba bosi bo kati pe na bepe ba biso tolo parce que ba vérité bolo ba kate bo kata kate bo memi kuna bo tshena ba séquence ya keno kuna ba lobi vérité ya lokuta nde bozwaka bo mami ki yango kuna ezo ampleur mokile linga vérité te la façon dont la femme abimaki pona koya ko kitisa nani belle vie a informé batu keno belle vie asenga nde numéro likolo anango isusu keno ya apesa ki mbongo ya somba ki nani Karine bol bandeko ezaka pasi soki toza ba mama toza na bana tosala ba vie ya boyo ya kobima oye misisa nyonso ya keno belle vie asenga kanga numéro na ye nga mutu na pesa ye numéro na ye toyoka lisusu comme ça tozonga mais vidéo wana bandeko botala ngo bie bomona Poutine aza wana kana ba coaching na ye po Karine apesa ki précision abiba ya na ndaku nanga ndaku yango siko na minute oyo pourquoi sur les réseaux sociaux bozo linga boza plus mêlé na ba injustice boza plus mêlé na buzoba Poutine ye oyo Poutine ye wana na ba coaching na ye comme d'habitude siko tangu belle nani Karine alobaki ezaki na intérêt nini et comme que non apesi belle vie apesi nani nene ya mbongo apesi nene ya mbongo et voilà patati patata non la grande famille tozalaka batu na biloko mususu bandeko botini atina na ba maria tozalaka batu donc na bêtise na mensonge ya koya kofinga batu kongo toza numéro 1 siko eloko bino bosali video o bandeko bokatakatata ba séquence botinda tinda parce que bino bosana tom oye diko nango bofingi Karine lokuta Karine boye siko video yango bokobima boya koloba isusu nini na bino batu bolandaka biso soki otali na émission oyo kaka nenga yaki kofinga Karine kaka nenga yaki ko kitisa belle vie ya keno belle vie a 50 ye numéro landa la ba commentaire Poutine yangani afingami pona mensonge ndeko mwasi bozonga babiloko nga na loba keno na aka mingi kotelemela ba antivaleur pona makambu o ya bimisaki aye koloba keno aye ko informer batu keno ye mutu apesa Poutine numéro ya Karine aza lokuta ya kutana na belle vie na kintangu Karine azala na Kinshasa batikala kokutana na belle vie okena sa ba commentaire innocente ya batu ya Poutine afingami likolo nini ya lokuta
Donc Poutine ninga zana Belleville afingami likolo ya lokuta ya koloba keno asenga nde numéro. Tozo kende wapi bandeko? Oye moko atunaka où allons-nous? Siko où allons-nous wana oyebaka makambo lobaka. Batu combien ba fingi Belleville? Tangu ya eko informé batu keno ngande Belleville asenganga numéro na bimisa numéro na pesa e parce que loba keno na lingaka mwana mwasi o mingi na mona ko défendre kaye pona ni batu balingaka ye te. Est-ce que bokoki ko imaginer botala niveau? Hey, c'est grave. La grande famille bo aimer bo partager. Pasi nangeza kaka oye na lokuta okangina nu Karine lokuta video yango na ndako ya Karine ka ndenge moko alobaki ngape na yeki na lobaki na bana ko réfléchir na obi na oké ko video wana wapi parce que ça c'est à date hein? Et ça vraiment bané hein? Et Dieu merci le quoi internet yango wana ba neko nous avons pas donc toza na droit ya RRT au mona kino ba buzo ba nyonso bino boso sala sur les réseaux sociaux. Il fait très chaud Seigneur. Ma fongana aux fenêtres. Bande. Bouzo ba nyonso bozo sala. Un bon jour ba obimisa bino ba vidéo Un bon jour ba obimisa bino ba vidéo Non répéter yango lisusu famille libota ou encore la Chine. Na minute okutu Karine ndenge azawana na côté ba artiste comédien. Ala azalaka na naître. Azalaka pona ona zabo ete azapona mutu nyonso na côté ba artiste. Nga nazoa kaka kotelemela ba anti-valeur vie ya makambo yaki sur les réseaux sociaux et baluki. Vérité eye mais bolingi bo balusa vérité wana. Biso peto rotika ngote il faut to ya to lamba ngo ya kolakisa bino keno vérité yango yo. Regardez la vidéo Poutine Belleville na ndako ya Karine. Ba o jouer kaka ndenge mwana bato alobaki o bofinga ka butu lokola moyinga na yebisa bino keno azalaka na ba vérité alobaka ne vérité akosaka te. Intérêt nini o ya koya kosa batu keno boye no Belleville boye intérêt nini boyoki somo ya nini ya keno Karine soki asololi na Belleville boyoki somo ya nini ya kobenga muninga lokuta otikala komona na Belleville te na bakini awawa mena bino batu o bokeneki déjà na ba commentaire bo fingi Poutine bo sisi loposo siko video yango Poutine akati anda kwa Karine bo kende ko effacer ba message na bino ou encore boko balola ngo ya koloba keno bo telemela mutu azo memela bino mensonge azo memela bino lokuta na ba vie na bino. Est-ce que zalaka moyen zalaka te que no bino batu botala ka biso tant bo koma na ba niveau moko ya ko bo tomber na ba place moko ya ba bêtise o le commenter o vandi no ka kimia ko kota na buzo ba wana te parce que nini ezo assurer yo que no ya zolo ba na eza ya solo. C'est par là vous allez vite comprendre que non batu ya sila lorsque ba bimaka na vérité te ba yoki mutema pasi ya kolobaka que non Belleville solo la na Karine. Si ko pa longola ngwa solo la kana Karine te bino etikala ka keno asolo la kana sila ba ebani na sila mususu pe kuna bimi susu akoloba keno bino botikala ta ko solo la na sila te mais il y a des vidéos nga na ebi période moko boye internet kala non na yebi ata même pas keno na fongola ka chaîne makambo moko ezaki sur les réseaux sociaux sur je crois ezaki ya Gabi période ya Gabi wana tango autaka Angola wana azoloba keno peshanga soki azata na vélo. Je crois Karine asombaka likambo wana. Karine ayaka po atelemelo wana. Mais après mon pepe moka ba pekisa ki voilà. Tango Karine atelemi wana na nini ezaki na plateau bazaki irsil peshanga zaki na sila zalaki wana. Tant bozo bakeno asolo la pena si la te boza malade nazo e bate mission wana nazalaka Karine azaki na life nazalaka na émission wana nzambe na keka ko bimisa preuve na nango lisu awa na nenga bengi sila likamoko bana koleka sur les réseaux sociaux abengi sila abia sila nenga zana Zara Perez akobanga boyoka azue boni pa oyoki te na internet balobi su nini o ya solo ok na rappeler on a ke ko sokola so ina sisi ko sokola na obenga yo akati fort Karine lui azaka boya banga makam
Oh na oloba na okosa te na yebi parce que nga banda otala Karine tongo po ope o nani Poutine aza na kati ya ndako ya Karine na olobaki yango bazaki na flore skutango yo ozofinga baninga na yo lokuta parce que ndeko tango abimaki na lokuta ke Karine abimi na makambo ya lokuta batikala kokutana même pas na Belleville na Kini batikala même pas kosolola mais Karine elle avait bien précisé Ursule mutunanga Sila mutunanga Belleville pe mutunanga mais Belleville toyaki koyebana na yende jour bayaka kosala film na ndaku nanga ko tourner après ko tourner nani na ndaku nanga l'état ba di ko kende nde to s'échanger ba nani ba numéro de téléphone et to banai ko pesa na mbote voilà mais ko solo la mingi c'est lorsque naza awa na poto a éclaircira ki mokili elle était claire na ba dire naye oh il fallait même pas elle soit en plaire mais ezui ampleur po batu o ba yeba ko sa musala te nde ba memi yango ekomi na niveau to komi la grande famille bo aimer beau partager osa lokuta et puis ça mbalano asuka pe ya liboso otanga na kombo asila ba sottise na la télévision d'accord et tant que tata moi c'est ba baku et tant aussi les chinois na yo na kebisio kari na lokuta te kari yo na Belleville wana boyeba na yawa boyoki boyeba na ya wapi boyoka mais vidéo yango wana ezoleka bolanda ça te o lokuta soki ezeki makamso olobi ke na yebi yango te ongo mona ngana yate OK ongo mona ngana yete ngana yate nga tendresse soki na ye pongai ndem na pesa Belleville wana numéro na yo na vanda Belleville benga na kena na bureau to soyi diffère après c'est tendresse naturellement moi c'est mingi na mina na mona ko komona ti ay ko bisa ko mona Karine yo kalukuta ngabi azaka bi oh na mona ka osala ke siko na ye na Karine nani aza lokuta na ye na Karine nani aza lokuta na opesa nzambe merci parce que tant mon atala ki kaka elobeli na ye na yaki ko décortiquer na bibota la boye mona keno eza na indice ya lokuta ya keno ezaki eloko mo ba préparer ki yango ba yaka ba pakola Belleville salité loko bango ba lata eloko wana ya koloba bango santaka ko finga Belleville mais c'est malheureux hein peut-être nga na okelo bakeno eza pasi pona bino bato boya bobimaka pona wa ofingela sila batute eza pasi pona sila parce que bino ata lobi boki ko changer tant boko changer wana boko kenezela mususu mais mutu akoza na problème o il fallait yeba ko battre la relation na ye eza nde sila bino bo sunga ete bo bebisa nde image na ye siko yazo yeba ngote yazo e bangote to continuer kosutela ke mingi sasa mama mga za mama la mabata faire poani ngabia izanga YouTube de kendaka asane mona malamu pesa numéro ne na zu numéro na yo ngam na pesa ngo nyane mwana na Belleville wana ngam na pesa Belleville na numéro na yo gayo na pesa numéro na yo fasa to sola nanga ela kisa ke botkala ko mwana vite botkala ko sola te yendas azako apprécier yo to sur la pembe bomoni siko balingi baya po bakitisa nani bakitisa Poutine ya ke no Poutine na banai ko apprécier Karine siko to loba su nini nzambe to si sa ba énergie na biso vidéo yango eye ko kata makambu njambi nanda kwa Karine Poutine ye wana ya lobi bien apesi précision ya koloba keno façon o ya bana ko solola na ye jusqu'à tel point baye après ko solola divers aye ko senga ye numéro ya Karine façon a sengela ki c'est comme ezalaki keno a monana na yete ba solola pété bomoni keno bino batu o boyinaka pe Karine moko bandeko ezaka pasia
eza ka pasi pourquoi pas état nani situation oyo ya ndeko mwasi eza likambo boye ifale biso nyonso na internet tobelela bato bacomprendre ke no bato bayaka na lokuta bomoni ke no vérité ebimi siko awa akobima mpo aya koloba nini me ekozala mpe bie aya kodementir mpo na nsima ya video oyo ye asalaki bato ebele babilivaki bato ebele bakroiraki na makambo oyo ye alobaki bato ebele mpe bafingaki Poutine bafo la Chine bafo bachinois oyo bazoloba naza chinois na chinoise naza mpe abakouk karine eloko obeti wana nga naza esu chinoise te na se désabonné boza bachinoise te karine ayebi bachinoise ne kitoko base désabonaka pamba ta te mati ndenge nini chinoise kutu ata karine boye asasi asali mabe baza wana santa na ye boza bachinoise te bino nyonso bozokomesa kaka baje na bino ya bino bakwiti nde bokoma na bacommentaire wana pour vous bokanisi ke non boyokisa karine motema mpasi abima ndenge bokomi ke non asenga ye asenga sila na bino pardon nzambe na nzambe yango mpe ere moko osenge pardon azolimbisa biso butu lokola moi nzambe mena mutu yango oyo bino bozoya mikolo ekomi kaka bosenga sila pardon na pardon bazosenga azoprécise mpe ke non eza na bato mosusu na kolimbisa te oh mon dieu hey na yo azonga mpona kobenga nga sanga na oyambi bien bosolo boyoka niveau degré boyoka siko degré ya lokuta Poutine après avoir kozwa numéro epa na ye ndeko abengi mpe Karine basololi mpe na Karine azongeli lisusu ndeko mpona koyebisa non nasololi na ye vraiment aza mwana moko mpolanda ya butu eyaka otuna ndako na butu to na moi bocomprendre donc Karine yo soka na lingaka oboye balobi yango ntango ye Karine ayaki koinforme bato ke non Belvie aya kotourne filme na ndako na ye na butu to na moi epuis na moment oyo awa bazojoue na kati ya ndako na ye ye azalaki nanu kaka ke non aza artiste comédienne maintenant akomi chroniqueuse te na ki-chroniqueuse ne po abima makasi toyebaka mpe ye te na théâtre toyaki oyebe makasi nde na moment oyo akomaki kofinga Karine po abima biso toyebi makambo très bien ntongo tobanda olanda Karine babiso oyo po ya bima vandisa kombo sur les réseaux sociaux na ngambo ya bakronifuati abanda kofinga Karine po batya ye ka je le dis tout haut po na yebi aza artiste comédien mais toyeba ye te toyeki koyebe makasi na kikronifuati epuis toyebaki ye ndenge nini ayaki na idéologie kaka ya kofinga Karine ti aye kokoma chinoise sikoyo où allons-nous la grande famille tosolola juste kaka pembe où allons-nous na babiloko ya boye yango tika Poutine azwa batrophée bino na makambo nyonso bosala bokanisa te ke no bozokunda mwana bokunda ndeko bolingo sisa carrière na ye lobi na lobaki yango na lobi ke non omoni trophée o Poutine azozwa samedi eza trophée moko boye et interpeller bino na mama bino parce que za musala egangi musala ngo egangi ndenge nini malgré que no ba artiste comédien bakotaka na banda kwa batu sans kobeta koko na sima pe ya mafinga na bino muto akoloba ke non botika non na ke otala kasi na chaîne ngo parce que cette dame elle est vraiment insultée sur les réseaux sociaux na kota non na chaîne na ke otala film atali azui pe temps ya kotala nem sa bino tozwaka bato mosusu nga natala na ngai sous théâtre te ma BBC kana sima ba analyse non ndenge ozwa ko décortiquer ba filme et après oyo otelemeli bato lobi vérité ndena ye komona ke non tozaki ebele ya kobunga question na ngai boyebi bato combien bafingi belle vie kaka na makambo oyo abimisaki toyebi déjà bafingaka belle vie
babakisi isusu mafinga mususu ya sika eza te me baye lisusu kofinga mutu mpona oyo ayaki koinforme bato keno Karine akosi akitisi isusu Belleville akoloba keno ye na banai koanvie ye na banai kolinga Karine naza chinoise okoso odimnelenga mwana odimne si aza leader oyo mambo lokuta ngana tika yo si oza na masoko na mutu na boyoka niveau na masoko penza na kati ya mutu na boyoka niveau bandeko un bonjour mama BBC pe aye abanda kobimisa ba gros mots boy bo se désabonner jour maman BBC ko yana ba gros mots boy bo se désabonner bo tuna même pas bo benga na pété bo zo pe kutu capture te o bo tindela batu non désabonne-toi le kende na yo parce que oh ezana nous un premièrement respect à ba abonné na yo te oh eza respect à ba abonné na yo te bomoni ke non ata bino bato wana bozo tala ye un bon jour pa oki ofinga bino tolanda no lokuta makasi boy Karine yo ye na lokuta oloba ke non si la benga yindela yo wa lokuta mwana mwaso une femme menteuse bolanda yo korite royaume des cieux parce que tu es une menteuse tout fait siko nani na ye na Karine nani akoherite oh bandeko bino bato botalaka biso bosunga biso ko bino bato botalaka biso bosunga biso po tango botalaka biso soki peza buzoba bozwaka mpele botala biso boyebisa biso lobi yaka esu na buzoba alobi ke no Karine akonini Karine akonini akota azo mérité royaume des cieux te pona azala lokuta eza nini aye kokosa batu ke no ye na Belleville ba joua na ndaku na ye ba se changer ba numéro et ye nango alobi ke no eza lokuta siko na ye na Karine nani a mérité royaume des cieux na ye na Karine nani a mérité royaume des cieux yango nazoloba bino botalaka biso bosunga biso bo permettre ba bêtise te je dis encore merci na bandeko nyonso o ba considérer ma BBC parce que na loba toujours que non numéro nange zawana musala na osala eza musala ya koloba bandeko boyeba combien na tournaka langue na nga pona nazanga kofinga nazanga koloba mabe kofinga kutu eza ya ngate olobi na likolo nango lisusu ekobakisa ke non o mérité royaume des cieux te lokwa ye na vérité ya ko détruire ya ko kwesa vérité au Karine ayaki nango ya ko kitisa Poutine yenda azo Seigneur Jésus-Christ c'est grave Karine moi je te connais avec certitude Karine yo vi na yo ozala ba voice enregistré depuis 2010 ou 2012 ozala kanango il y a une preuve il y a si la question la bengao l'exercice enregistrement ou conversation pour te yeba jango ko zabe WhatsApp ya mutu oh kutu ezala kutu na problème te parce que Karine a sa lobby azo se maîtriser pona ba chroniqueur ya sila ba o ba bimite na likambu oyo baza ba master bomoni te keno bo obunda parce que na ye moko ye sila tango banai ko bwaka banena ko bwaka bato apoto boyoka ki keto ya koloba biso tozawa to obundele boy ti à la fin des comptes il fallait kaka bwaka bino parce que azana choix te yango na lingaka pe Belleville elobi Karine yango na lingaka Karine azala connaître wana kutu ya koloba keno il faut to luka soldat nanga mère double lukelanga ko ba vidéo eze belé ya Karina Irsil Pechanga na nani na sila est-ce que ça vraiment ba biloko ya kotuna ero ba archive eza omoni na ba biloko nyonso condamnation eza ya biso te condamnation eza ya nzambe jugement pe eza ya biso te jugement eza ya nzambe nga nalobaka keno babétise oyo nyonso eza ye moko sila maintenant attendons voir
kuna ezomema ye. Attendons voir. Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, osa lokuta. Et puis, ça mbalano à souka pe à liboso. Autant que la combo si elle va sortir dans la télévision. D'accord. Et tant que tata moi c'est bakou. Et tant aussi les chinoises na yo. Na kebisi. Na pe na ebo na ko kebisa belle vie. Ou encore attaquer non ndenge na zape chinoise na pe ko kebisa na Karine ngo. Ou encore kande na zape Peshalov boye na pe ko kebisa Ursule Pechanga. Eh, bandeko ya kaso na yebi faiblesse angwa Karine ou encore na yebi faiblesse ya Ursule Pechanga na yebi faiblesse ya nani ya Poutine ne na kozana ba audace yo soki na yebi faiblesse na bango te na oya boye te la grande famille bozo comprendre ba audace yo eza koyeba faiblesse a mutu Karine na lokuta te. Karine yena belvi wana boye bana ya wapi? Prévi yango. Boye bana kisasa te? O lokuta? Prévi yango yo. Soki ezeki bakamsu olobi ke na yebi yango te. Ongo mona ngana yate. OK? Ongo mona ngana yete. Ngana yate nga tendresse. Soki na ye ponga inde na pesa belvi wana numéro na yo. Na vanda belvi benga na kena na bureau. To soni diffère. Après c'est la tendresse. Naturellement moi c'est au mingi. Bolanda ndenge azoloba. La grande famille bolanda ndenge azoloba eza babiloko ya préparaki. Siko babiloko yango préparaki et bambie na se parce que vérité bimi. Non mon appétit na na ko sa voix na déjà c'est bon déjà bosi boyoki, c'est bon déjà la grande famille. Bomoni bandeko. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Ce qui déjà moutou ça lobi que non les abakou on est ensemble quoi. Non le baka vérité. Et puis tant loba ki bongo c'est parce que ayebi la façon dont bo se comportaka. Bande ko na lancer ki émission moko boye. Connexion pe ça nga pasi. Boko telanga pardon boko to. Bo aimer et ça vraiment biso bien makasi. Connexion de pisa biso problème na oye bate soki eza nini. Aimez la vidéo, partagez la grande famille. Bon aimer, beau partager. Bon aimer, beau partager. Et ça biso bien. Mokili eza mabe. Bo kende wapi pona kokitisa muninga. Et kozala jusqu'à quand na kombo ya belle vie. Yango nga na kosese koyebisa bino te. Barrage nyonso pe, y compris na trophée wane kozana Hilton Hotel. Bo imaginer que ezaki epa na bango. Tolinga tope matin. Tolinga tope matin. Nyonso na basi bazwi ba diarrhée. Nyonso na se sali bango donc zege ze sali bango donc kitoko te. Siko bango bazoyeba te ke non eza na place oyo bazotala bango. Eza na place oyo baokota na bandako ya bantu sans pour autant kobeta kokoko. Ah, biso tozata kuna te l'essentiel nous allons répondre biso bien. Nous allons vraiment répondre biso bien. Na bileli na biso na bisengeli na biso nzambe protéger les biso nzambe valeur ya belle vie ye banata na mboka na biso trophée ya keno ya okende kopesa mbongo te trophée ya bango moko bami votele kuna balobi te totali c'est belle vie qui mérite. Alors la grande famille vidéo ezo tambola wana eza Poutine na ndako kwa Karine bo melamai bozala na kimia prévi yango yo Poutine abenga mutu te pona kosenga numéro ya Karine ba changer naka ba numéro bango mibale après nini après tournage na kati ndako kwa Karine na kini tango bazalaki kuna baba na ipenza ko solola te malgré que non ba changer naki ba numéro ezalaki ya likolo mais depuis qu'elle est en Europe elle avait bien précisé nde to solo la penza
Elle avait bien précisé. Poutine ye o yangani. Ye oyo Poutine ye oyo. Bozo bona keno eza bien te hein. Makambo ezo leka sur les réseaux sociaux eza bien te na kombo mwana bato. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Na komi nanga ko chité na pokwa toza lisusu ebele wana po na filme na biso ya mon my brother o eza mon frère. Samedi ekozala remise ya trophée et pas Poutine eza sengo na biso nyonso. Moi champagne ko pété alors bakoyoka gu bakoyoka gu. Voilà, je vous aime bien la grande famille. Beau aimer vidéo, beau partager. Batuba yebakeno, vidéo yango ebimi. Je vous aime, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais, tozala fier, yakozala Africain, tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.